Attends, une députation, mais il est maître avocat avec son cabinet. Ozomona, azana cabinet mobimba. Papa Masumu azwa te, azana bano baza valeur. Ce qui to talibe to ina ngiringi, ba immeuble pele to ngiringi ya bana papa Masumu. Ozomona, d'accord ça a valeur maman na foutela na bandal place à bien. Siko bango bazawa, bango ba maman wa musuba fanda kota ba cimetière. Ozaka oui. Bangiringi wa kota ba cimetière. Ozaka ba cimetière à l'époque oui. Okudungata batenga ba pesinga mo yo fele po njela mo ina tinet na butu crime criminel makawana bana bakuluna baza bana ngape baza quelque part en place à monde na okevanda te siko bino boko seka bato baza valeur na ba famille na bango obalo mola mama kalunga te baseke bango nyonso biso lo za Métis wapi? Oh, métisité. Et le gars monango sameka. Okobanda mbango mona. Il y a des devoirs. Il est 6 heures. Les camelots qui t'aggravent. Il est 6 heures. 6 heures. Mais tongo. Yaya. Tongo l'homme kaka posé beauté bamoro. Au moins attends bakanga kaite. Azada la beauté. Azada la beauté. Azada la maquillage. Ta bakanga kaye. Azada la poudre. Avant ça mo bien tete ce qu'on a ça. Bino muta solidi no kakoka. Mais bon ça finga pechanga elongi gu. Moi so ami monisa mi na miso abatu. Ami ye naturel. Na mabena ye na kitoko ne ami ye. Te ba bika ndo kosa na quarantaine na te. Babi péché ma de 45 ans. Ya, pour mata 45 ans, péché na wanga âge. Péché na za muluba. Ya, péché na za qui a nyantaba. Oui. Abaz azale longi mafuta lo kwa péchanga. Ya. Péché na kange, o ma photo wana na poto mundira ko nango Voilà. Femme noire, femme africaine. Asali makambo président la biso mobuta lobaki moi c'est Azaïre ko tia fond de tête ko tia pour de tête parce qu'à l'époque ezala kité yango pécha ngasali. Si tala mwindu wana tala suki na ndenga kangi yango kitoko ovando tali sekele ya mwana mama. Bino boya ko finga ye yo boloko na moment oyo eboni na mutu acheke boni ko moni ngote na mona ndeka ekayo alors moi les vidéos moi asto sala boîtier boni ya solo so ko finga peshanga wa sana 1000 perruques lekina sila te petani la ici na pas dire bazaka na niveau moko te bango balobi zela bango balobi banda peshanga kabwana na sila wana mama yolo banda peshanga kabwana na sila peshanga kome longi migu elongi yo siko yake ne longi na yo obike longi na bana mikie bakokima ya biso niveau ya cancer ezana elongi wana yaya niveau ya tapo aye elongi na ye ka bongo moi ça so ta fond de te ba tu na o métis autonane oh métis wana makamba kale na so ngana mo à l'époque maman wa poto oyo apesaka coquette biloko apesa mama na biso mado babiloko akabolelaka bango bona obi biloko wana soki eleka kala niveau caméra me bacoquette babelfu babima mal repite te nayebisa yo biloko wana soki coquette azwaka biloko wana agence caméra eza aye na biloko wana ndenge abaki ne pesa papa serge pesa mutu boye oyo etika pa belzaka etika pa mutu boye soki elekaka na caméra me bacoquette na belfu wana bafingama minidi te ozomona siko lelo ntango tokomosala tout ezala transparent lelo bokomofinga bato wana nini o vanta ntango batraita bao miyibi mpo ani boyaka kodefendre bango te omoso bazalaki na baordre oyo belpe aza nango
so bazalaki na baordre oyo belva aza nango baerreur mosusu ekóma na ngambu na bango te tout eza kave silasi tout mais soki okoma okabola batashe atala bi te mama bia oui apart nde kokoma abeda shu ya lule kokoma na yebi te ya lule nde akomelaka ye mais kotala shiko ya lule abeda shu so kotala neti babiloko mosusu boye akofana mpe ngana porte parole nanga Thérèse aza wana mama porte parole po wana eza rôle po mama Thérèse nde fasalaka oyo ya communication mama Thérèse nde fasala biloko wana alo ya tournage eza lelo efo oyeba mpe sila bino abenga bino yango wana yango omoni bastratégie tout wana baa nango te po Belleville ndenge aza bongo na mutu ne pose ministre Fazala oui ministre Fazala ministre éducation ministre économie tozwi nini kote kuna badepute baza toke boye na boye po mosapi moko esokola elongi te Belair eza entreprise oyo patron nango toyeba eza nani Belleville aza na tanta kosimba telefone abenga motu yakana te po basuivi mosala bango nini so Belleville koma osala batashe tu ye moko akoma ye abenga so bato ye ti aza bongo te Voilà, mbote na baevance bazili baku ya kolanda biso na top max officiel ekiluku ya bato botala biso na états-unis tokotaka tobetaka porte te mpe boyambaka biso botiaka bacommentaire bageme na bino yango esalaka ete mosala na biso eavance eke toujours à liboso famille libota oye était avec Chamika Ama, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. On est là pour ça. En tout cas, l'auto bêta solo, Tomoni, maman, la biso, belle piquanti, notre patrimoine, notre coutume, maman, belle piquanti, maman, maman, Congo, on sait la biso, ça et nous aussi, la film, la biso, suprématie, et au côté déjà, na premier épisode, la biso, choix parental, pour qu'on ait un belle télévision, et maintenant, nous, na tata, Komba en bon biso kolala kolanga eyi oben bulu grand merci aussi à tonton Yamse Yambe Bolangala ya famille Tota pourquoi pas aussi à mon boss Ige Siki et na bosani c'est ma meilleure fin na ngai na 0,43 po d'amboka ya Willy Moucheni na bosani c'est yaya na nga moko Julien Botala tala lelo yaya na nga moko ya salongo ya ntongo omona ndenge leki meilleur mpola mpe apesaka nga toujours baencouragement na mosala oyo na landi nzela na ye nakende nango toujours lelo naza na biaka zanga tomeka mpe kobeta lisolo tomeka mpe kosolola parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses mwana suka ya famille libota
oyo baolanda biso mpe kuna bosabone massivement totia vraiment mwana suka famille libota mwa akokisa vraiment un famille libota to se manifester vraiment to se manifester en tout cas dadu soko oza liloba moko na ngai molela ngai cha na ngai mwana suka ya famille libota yaka zanga likolo oyo balobi boyema mpe na 2024 d'abord ozala na famille libota okuta bata chic ka bana na kati ya famille libota ye mona pouture de l'écriture tala modèle Paris ta modèle asali Paris maman vraiment aza même moral na équipe nationale na biso na biofara oyo baobeta en tout cas komona maman belle-fille ndenge aobeta mpenza ndembo na lingala mpenza yaka mpenza ndembo aobeta ndembo lisano aolata vraiment mama yebi obeta abeti mapapa akangi wana mopenda tombola ingabeta wana oba biloko wana moto anosala yango bien mingi eza mobele sur meme ayaki soki azango akangi yango ma akei nango bailongosa ata mwana koloba te antuka da komona deja bebi bongo naza deja kosepela samika babi tozalaka pembeni ya moto asoin tala batonton na biso nde basala bata propre toujours okutana mibali osepeli okiposa mama likolo te mama ala problème makolo te obeta bale obeta bale na oyebisa tala tai abeta tai abeta dada na tai nio te sokoningana yaya nakata famille libota toujours bata propre baza samika na oloba no 2000 omoni ezaka na makambo ezaka na batemps eza na batemps mosusu ovanda maboye momo ovanda osantira nsana bezo nasomba lupango omonake nyonso to balomona oma yango eza no fongoli mpe gardera botalobi te couleur yaka yo yaka otyena mokila kovanda oyebi ambition ntapatama leto na mayele nga nafandaka na bamama sakina nafandaka na bamita duma bala mama shera mwasi mama na biso manjolinjo mama na biso wana eza bato batanta yami mama Sylvie Njoyi wana mama tala siko bata famille bota bata propre toujours ozomona siko yo ya koyebisa biso na kati ya famille bota moto asalite nani babilamba mosusu bato baosala yango baémission boya ye otala émission oyeba tuna osimela yango nzungu na opangosela yango dushi po ata lipapa mpe ya mosusu lipapa ekokoboya nango koboya okoboya na mpe kofinga Voilà, là je salue 1 million de fois madame Estimbo, maman Charlane, moi Tamboué, madame Avion, la référence de la monnaie, la grande dame Béatrice, Tamboué, Béatrice, Belgique, de gros bisous, Avouya et Mapa Kanamila, Oyo Kanate, manifester, Olivier Songandila, Nakata Window, Nanamibi, petit. Yaya Willy Moucheni yakazanga lelo toza déjà première épisode na biso déjà botaki ya choix parental oyo choix parental ya bato balanda ngo vraiment na dès la rentrée l'émission en tout cas obito na moni baétudiant na kati ya université voilà c'est baza meilleur yaya tala modèle bazwi université wana ndenge bimi tala modèle bafille balati siko omoni kote ya tosimba filme makasi te mpona tale omoi déjà tendance ya mama nina mwasi adako ocomprendre yango ocomprendre mama ke nani aza nani siko otala kuna mpe dako na Naomi Ngolela lolango lofita mwa physique me ekomi ya kosimbana mwa lipoint mwa nini donc yo orataki famille pour deuxième épisode ya seconde voilà biso toza na 16h30 te ozala belle vie 16h30 te 15h30 voilà biso film ya seconde donc na 15h30 toza wana
film épisode déjà c'est ça ni ekoti donc zonga tala premier épisode kozwa retardé on atala kite tindelanga te natindelo te omona natindeli bino surtout mama nani Fifi Amba natindelo bafilme sokota mwana suka omona bacommentaire koma bafamille mpota ya sur bachanel wana bafamille mpota ya sur omona donc kota banda premier épisode tina suka epuis namoni susu moko alola komelinga abiyanga aza fan club aza fanatique ya Belleville abi histoire o Belleville otakobeta eza lokola histoire mo ekomelaki bafilme mingi Belleville oyo tolekaleka ya pasi eza lokola bahistoire oyo ekomelaki ye ya vie vraiment nayebisaki ye ngai aza mama Belleville abengaki ngai na buli nga mama Belleville nayebisaki ngai abite na mama Belleville te nasalaka nde kupa mama Belleville Samigra omoni filme oyo naoyebisi makambo eza filme oyo makambo eza tokocomprendre kota bauniversitaire toza quelque chose kota couple d'Acosta tokorécupérer quelque chose côté ya Naomi Ngolela mpe toza mpe na quelque chose ya korécupérer en tout cas vraiment kokanga filme mpona yo moko te lobo côté omoni econcerne ndeko katela etindela ye yango wana kata yango wana Bianca Zanga tokoka kaka mais lelo toyebaka te baoloba de même personne de même figure et se répéter na bafilme ya maman Belleville tandis que na ngambu ya sila aoprofite bato aozwa bato ya sika aokota bango parce que ye moko atombolaka telefone na ye abengi motu po maman Belleville soko olingi okota na casting koleka na nzela par exemple ya figure eza secrétaire koyeba mpenga yo ozo appel na ye nde en tout cas d'abord Samiga merci vraiment pour la belle question en tout cas non très intelligente nayebiso lo mobe Samiga ata président de la république asala ye moko te aza na bato ministre Fazala oui ministre Fazala ministre éducation ministre économie tozwi nini kote kuna badepute baza toke boye na boye po mosapi moko esokola elongi te belar eza entreprise oyo patron nango toyeba eza nani Belleville aza na tanta kosimba telefone abenga motu yakana te po basivi mosala na bango nini so beza po mosala batashe tu ye moko akoma ye abenga so bato ye si aza bongo te il faut mutu nyonso acomprendre ke neti mama ya biso Marina Laba atandisa papa Alain bato bagéra kuna eza bango poto toye na Belleville télévision mutu aza kuna secrétaire eza nani eza Sylvie biko mobimba eza mpe koza ye moko te travaille moko ndenge nini il faut eza vraiment obligation il faut aza na bato bango bamona babi eza lokola neti mwa orgueil moko boye eza orgueil kozala orgueilleuse ya mpona obenga motu po motu mosusu to biro na yo nde kotebenga ye moko mama Belleville papa asala yango baza mayele te po excuse-nga ndako omoi so bazalaki na baordre oyo Belleville aza nango so bazalaki na baordre oyo Belleville aza nango baerreur mosusu ekóma na ngambu na bango te tout eza kave silasi tout mais soki okóma okabola batashe atala bi te mama osalaka nyonso oui apart nde kokoma abedasu ya lule kokoma na yebi te ya lule nde akomelaka ye mais kotala siko ya lule abedasu kotala neti babiloko mosusu boye akofana mpe nga na porte parole nanga Thérèse aza wana mama porte parole po wana eza rôle po mama Thérèse nde fasalaka oyo ya communication mama Thérèse nde fasala biloko wana alo ya tournage eza lelo efo oyeba mpe sila bino abenga bino yango wana yango omoni bastratégie tout wana baa nango te
po Belleville ndenge aza bongo na mutu ne poza mutu boye abosani mais Sylvain na doit rappeler ye nde tomoni na filme na biso oyo titre yango ezokima nga choix parental tomoni nani tonton na biso mo ape bakangi basuki aza wana tomoni bafilme mosusu babakisami wana baza wana malgré finanga bakombo na bango mana na maîtrise te tomoni bango baza wana est ce que Belleville amoni bato wana mpe po tobenga bango eza obosani mpe bango mais Sylvie na comme na sa yokaki akolandela fo alandela bango fa benga omona il faut benga donc il faut eza obligatoirement Sylvie il faut benga po Belleville leta avandeli kaya bandi okoma abana soki okalikile susu ya mutu boye na boye na boye ekesimba te ozomona ekesimba te boye tu ye moko ozomona donc bango nde bakomisi yango lokwa orgueil donc bango eloko ya simplicité mpa na bango ezalaka te bango tout eza orgueil tout epa na bango eza orgueil Belleville ketala nde papa vie de loin orgueil Belleville alia na bano akinotika biloko na bopelina bakenda osala papa vie de loin mais tomonaki esali rage te ndenge omo Belleville akendaki ameye bafingama ekaka afingama ekaka mpo akenda ta vie de loin soki ozomona babi bamere ami bayebaka bango na ntango ya pasi parce que papa na biso Charlie vie de loin aza na pasi aza na eta maladi peshanga auti poto totanga afandi akomei na ndako tozalaki na babagage na mutuka mbala moko aleki pa papa na biso vie de loin considération wana amour wana parce que vie de loin acontribue mpe na bavi na bango na banzonzi nga na boye vie de loin bapesa bango bapana akoka mpe kobude bango Belleville na otourne no te peshanga mpe na otourne no te mais ti alanda tu wana alanda yango te asalabi te baleki na ngai mpo baya na tourne na bango baleki na ngai bazwa makambo lelo baza reconnaissant epa vie de loin wana siko bango tu likambo epa na bango donc problème okoki kobanalize yango epa na bango fo babetela yango sete mais oui po likambo so otala boye moto aketala vie de loin bino boye yasengo ndi kofinga ye ye eloko nde tosalaka kaka boye na boye pota kamera oui po tozongana makambo ya kale nazongana na à l'époque mama wa poto oyo apesaka coquette biloko apesa mama na biso mado babiloko akabolelaka bango boye na boye na boye obi biloko wana soki eleka kaka na niveau ya caméra me bacoquette babelvi babimama le repite te nayebisa yo biloko wana soki coquette azwaka biloko wana agence caméra eza aye na biloko wana ndenge abaki nde pesa papa serge pesa mutu boye pesa mutu boye pesa mutu boye oyo etika pa belvake etika pa mutu boye soki elekaka na caméra me bacoquette ya belvie na bafingama minidi te ozomona siko lelo ntango tokomosala tout ezala transparent loyo bokomofinga bato wana nini o vanta ntango batraita bango miyibi mpo ani boyaka kodefendre bango te po likambo eza normal po lelo ndenge eza bongo Belleville aza na fondation na ye lelo so na te tika loso na fondation mpo tomona loso toza na fondation tomona mpe baede eutaka kanga suki ya nyantaba wi azala elongi mafuta lokwa peshanga yaya peshanga kange omwe bafoto wana na poto mondelo yango nango femme noire, femme africaine. Asali makambo président la biso mobuta lobaki moi c'est Zaïre okoki kotia fond de tête okoki kotia poudre de tête parce qu'à l'époque ezalaki te yango peshanga sali si tala mwindu wana tala suki na ndenge akangi yango kitoko ovanda otali tala esekeli ya mwana mama bino boya kofinga ye yo boloko na moma oyo eboni na mutu acheke boni ko moni yango te na mona ndeka ekayo alors moi les vidéos moi azito sala boati eboni yo solo suko kofinga peshanga o azana 1000 perruques eleki na sila
bazaka na niveau moko te bango balobi zela bango balobi banda peshangaka bwana na sila wana mama ayolo banda peshangaka bwana na sila peshanga kome elongi migu elongi yo sikoyo yaka na elongi na yo obika elongi na bana mikie bakokima oye biso niveau ya cancer eza na elongi wana yaya niveau ya tapo aya elongi na ye ka bongo mwasi azotia fode te bato baotuna o métis oto nani yaya métisi wapi elongi wana monango sameka okobanda mbango mona yaka devoir ye 6h ye 6h na tongo yaya tongo mukaka pose bote bamoko omona to bakangaka ete azada na bote te azada na maquillage ta bakangaka ye azada na poudre avandisa yango bien te tasiko naza bino mutu asoli nino okakoka me bozofinga peshanga elongi gugu mwasi amimonisami na miso ya bato ami ye naturel na mabe na ye na kitoko ne ami ye yaya mponga ta 45 peshanga wanga age peshanga aza moluba yaya peshanga aza moluba kote kuna aza motetela so moteke nzoto ye ndenge moko te peshanga akola mai moteke ndeza ekolo ne peshanga akola mai omona peshanga apesi bango degrâce so bayebi te wana eza mama na devoir peshanga apesi bango eza mama na devoir. En tout cas, merci na mutu a publié photo wana. Otalisi biso comment peshanga za valeur. Pour belle vie d'âge que tu as naturel ko yele te pour jamais dans monde yé. Voilà. Belle vie pe en kangala biso soutien milaya singa. Tout à souné bébé on voit quand même. Pour arabe déjà coup tout simple à kokangana yango. Oyo bango ba oyena ngote yaya. Bako nazo yebiso wana nga lokola tala boloko kasala émission abi atie poudre te ozoyeba te elongeyeba te ya mwasi to elonga mobali mwanemi te elongeyeba to te ebimi lokola kote mosu ebi lokola koti na basoda kote mosusu ebimi lokola chapeau baroulage donc ezoyebana te sikoyo yo kofinga mutu aza gu isi peshanga aye naturel azaka kitoko tala mwasi elongi monene mwasi elongi gu okontia mpe peshanga na sani boye kota mutu otokokomzango ata paipai totyango na sani tozolia bango baza citronte osango nini citron ngai eba mingi azala ndenge amela mai yaya balobi bango baseki na bango bato bazwi te balongoli papa balongoli président Caleb balongoli susu mama Kalunga mama Ani et les autres balobi bango ne peut-être faut baseka ngelo oyebisa yo nga na tuna ya bango wi baseka bapoeze elobi ya papa masumu badakosa batata na bango babota bango baa banani bavaleur ndi batata na bango baa opoeze elobi baza valeur ata azwi na députation te mais il est maître avocat avec son cabinet ozomona aza na cabinet mobimba papa masumu azwa te aza na bano baza valeur soki totali toye na ngiringi baimmeuble pele to na ngiringi eza ya bana papa masumu ozomona dakosa aza valeur mama nafutelaka na bandali place ya bien siko bango baza wapi bango bamama loba mosusu bavanda kota basimitiere oyo ezalaka wi bangiringi bakota basimitiere oyo ezalaka basimitiere à l'époque oui
okutu ngata batenga bapesi ngo yo fele po njela ngo ina tinet na butu crime criminalité le makawana bana bakuluna bazana bana ngape baza quelque part en place monde na okevanda te so bino boko seka bato baza valeur na ba famille na ba obalongola mama kalunga te baseke bango nyonso biso lelo aza asuka mboka ozofinga moto aza ana lemba oso babenge moto azuka moto bamoka bimi akomi victoire yo keba okokutana moto ya chasseur de mouton orate na vol ozomona voilà famille kota tosabone massivement tolaike tokomati topartage likambo esekisa ngai komona mutu moko ntango mosusu na kala azalaka na succès lelo koleka sila mais soki babenge na tournage akomi kozwa baagitation komona lokola ndeko na biso arter na biso oyo na nkombo ya ali maki ya gado na r oyo ayo olobaki moto alaki kobenga ye na bajeting te asilaki lelo ntango osila abeki akomozwa bacontrat akomozwa baparfum baenveloppe akode ekomi koyama ndeko na biso mpo azalaka na groupe baseri yana kotelema mutu nanga okundanga mais lelo komona afandi na ebonga afandi na liboso ya etadoike koloba te asilaki deja moto aye kobenga ye kotombola ye maman belvi maman sila pardon sila moto aye kotombola ye okoki koloba nini par rapport ya maman belvi aozwa bato oyo basila kala te mpo atombola e papa ali telema okundanga mutuna moninga komi aliza sonia président pa groupe tando benge na ntotik te yaya ntotik ya nini ntotik eloko te ale na chaîne a chaîne youtube te oui ala tuna biloko eleka na maboke tv rien na pêche akozwa ngo patie na kata chaîne antuko bike bino ma ba albe oza ba perdeur mais oui aza grand perdeur na niveau moko je ne sais pas na classé na niveau zala lobano est-ce que ali vraiment est-ce que ali maki ya ngando ntango ali osala succès esila aza te ntango basuza wana baali baosala succès basila nongo bakombo efandi te muyombe gauche apesi bango makambo ali zonga na sa papa muyombe gauche kende osenga pardon bakabwanaka na papa na rankine te omoni place esukisi yo lelo olingi oadore mutu oyo yo oza lokwa ikone na ye ali okamusika kutu initina bengwata poesika oza ali mpo babiloka boye omona bapoza gesho bayelobilobi boye ata bapieron dombasana bakoloba ngo te ozomona omona ata samba oyo babengi wana banyoko frite ata samba kooloba ngo te estce ala miyebi oyo aza ali na ya mbonge molimo ya mbonge na limite ya mbonge so na bomo ya koza bongo wana biso tofanda kati école de navigation courant na école de navigation bakata école de navigation bakata compagnie ya onatra bakata onatra courant bakata tuwa tofanda kati école de navigation yaya tozalaki soki théâtre nane bandi foma na victoire bango oluka pe tokende otala molimo na pe ye papa ali telema okundanga mutu nanga yaya naoloba na yo tobima mbangu toabana mikie tolopolele mabele kaka boye tokima ezali totala papa ali na ya mbonge baokanga suso na bar to ndenge nini me ali lelo aposani valeur oyo aza bango na bambondo baza bainconscient bango na bambondo baza bainconscient bamiyebi te babiyebi te omoni mokolo omoni ka mokolo babenga mbondo mokolo babenga mbondo ajoue yana oyebi so mokolo wana mbondo akofukama na mabele akolembola mama moteke makolo nazoyebisa yo tala alidonga ekoloba poske mbondo eza ndenge nini me nalandi mwana ana mwasi alobi
bato bafingaka bato bapesi bango temps ya kojouer nana yebisa yo yebisa fingaka te mundi bafingaka bato te baza batonton intelo ntango yo ozoya koya ntango yo ozoya kolobaka yebisa fingaka obengi nani po tobobenga mundirba toboyi obenga mundirba mwani yamse po yo moto obandaka si po ntango yo ye koloba na yams eske famille bayebi ke yo lobi na mutu po ntango tokosala rappel ya libulu ya tata famille ya alors se méfier na batonton ya famille libota batonton famille libota baza baimbécile te baza baetilo na fi na yo kobimisa mobali lokwa yamisi te na fi ne mobima kotemisa mobali lokwa yamisi te lokwa mundirba te lokwa atandi te géri compétence te prince lwamba te teka te kama na bino ya kola mona teka lokola nzambe teka mbonake funda mwana bato mwana bato aboyi teka boyi abi te oza mokolo nazalaki na sa 8 naoki yo bien te oza mama ya age nini oyo nzoto se guki boye abi te jamais il faut naluka génération nakandaki kozwa montre bato asara bolingo ayibi ayiba montre bato asara bolingo mwasa moyibi Pour passer ça, petit mais costaud, Pamela je m'aille classique, bébé de la presse, je m'aille la vie des anges, en tout cas, obi basa batu ya loyenge boloko ko planta na ko jango te boni eboni na moma oyo oyena lobe lengi naturel otalité et yono lokas bota mbasu ate bien kati osuko ngala regete mama yolo kuna benga abina déjà mama yolo ba yide makolo mama zongela maison yesa ke braza pantala mate pantala yesa ke braza azongi namoni mpe mikolo mpe namoni mpe ojena na vie bana nini eleka te na vie nini eleka peut-être mpe tozalaki na fe mobala te mpe ndenge aloba basolasu omoni nzela nganga bosulaka boye bozala lokola nga natala madevi je suis fière na chaîne na ngai natala ma sans vie naza fière na chaîne na ngai nateli nzambe moni conséquence ya nganga bokotaka na chaîne na bino na uasi bomona ngo yaya kometa badesa te bato bacomprendre alo balokuta bato bacomprendre monotonie ka makambo alobaka ya mwana tobaine baningane mpo bayibi abengisa mwana na ndako ayebi teke mwana na aza abengisa mwana basaki biso mwana na ndako bakisi ya banganga ayibi mama makolo mama wa azongi mama Miss Dola yesi mama Miss Dola komo otala mama ya mama yola otala matata opino mama wa nandimi tazo ayibi mama nandimi tazo mpe balingani te bana balia yake biso deside na ngokala na kate na ngadesha naju en tout cas bapoto na domolesa na ngatamo kwa au cœur Edouard au moins qui était là Edouard ah oui ok Edouard rabadi boss mon bien ok Edouard et Patricia Branco Odette Lesa maman la Leslie
Pauline, Mifile Samotema Papi, Irène Kialuta Motema, Richard, merci Karine Zanga, excellent Joël et Simon le million, et pourquoi pas Fondation Guy Moutongo, le roi célèbre Christian Goma, agent César Moko, Adage Olubanda, le circuit Wana, circuit pareil, par Rose Mengi, Azawana Tito da Costa, meilleur couple, Jean-Paul Kapinga, merci Nayo Sanitra, Nadadju, Tony, et puis na tonton Yams, et puis la top Max Mobile, ma permettre à Ngana Leka, en tout cas merci beaucoup la famille Libota. Voilà. Merci beaucoup Bianca Zanga, famille Libota, oye, 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 oye. Donc consommer film na biso choix parental. Makambi ya malonga eza na kati kuna biso film na biso le kaka ina persiste que otali ya po ba ete donc otali oyo ka toujours elenge oyo ka toujours kuwana ya kotala yango. Grand merci à Dadju azaki na sima ya bilili et na Tony azana masini kuna a monter ba image kitoko tonton Yams Yambe Bolangala et pourquoi pas aussi tonton Moutirba tonton Prince Lamba famille Kota Mobimba et Sikanya sur Ezo Bino et la personne côté nanga na El Riche Diavois le grand prêtre de la décennie. Balobi Kolo Cop en tout cas babote na yo depuis Londres et la personnalité lisusu maman Nana Bokolo madame India voilà maman d'oracle maman Angèle Bokolo maman Blandine maman Bibiche Bokolo en tout cas ce qui est son sonité tout le monde en parle à Esima Kimia ezala o makota wa bino bisou bye.